Briefi yo kolongwa te depo kangama pembeni na tata na yo. Bosala pacte nini yango boko kabona te. Très bien mutuna kitoko. Na moni pena ke mokonzi ozali sous-informé ya kosakana te na regretter makasi. Et puis na mono zakana téléphone na malonga te limbisanga eza mankima te. Et puis na limite na ndako na o télévision malonga ezali lemsu te va konki. Wana komi kotuka mokonzi. Briefi alela kisa kosakana te. Tango yoko kosala sa oke okenda kosala ka bakisi wana. Mais lisolo ya ngiringiri nazali koyoka ngo mingi. Bandako ezali kuna yofele balocataire bazali to peni. Donc okoba wana. To ba commissionnaire ba kopesa bato na ngiringiri to yoka okenda ngiringiri. Ngai nakendaka bipai nyonso. Donc okenda pe ngiringiri. Nakenda ngiringiri nakenda Kasavu neti siko na uti tango baba bokangana na ndako na uti Kasavu. Na expérience autozana yango. J'ai fait 20 ans chez Maman Baloso, mon azati lelo. Ouais, simbela okisi olinga kolongwa te bokabona te na Maman Baloso. Yango awa mokonzi. Yango awa koloba likambo o ozali ko affirmer na kokipe ko porter plainte. Briefi alela kisa kosakana te. Tango yoko kosala sa oke okenda kosala ka bakisi wana. Mais lisolo ya ngiringiri nazali koyoka ngo mingi. Bandako ezali kuna yofele balocataire bazali to peni. Donc okoba wana. To ba commissionnaire ba kopesa bato na ngiringiri to yoka okenda ngiringiri. Ngai nakendaka bipai nyonso. Donc okenda pe ngiringiri. Nakenda ngiringiri nakenda Kasavu neti siko na uti tango baba bokangana na ndako na uti Kasavu. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bissou Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Chez Bissou Télévision, Souka. Mbote, Bandeko Balandi, Police de Star, une émission d'analyse et critique. Mesdames, Messieurs, j'ai le réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux. Vous avez l'émission d'Abino, Police de Star, émission OEP Sarabino Bileng, émission et Police Sarabino. Bandeko Balandi, na appel Nabino, le lo to kangeli bino lisusu, oya bengami na komo ya briefi, to tinage convocation à répondre te, toke ko kangae. C'est avec lui qu'on va essayer un peu de parler pendant cette émission, mesdames, messieurs. Mais je ne suis pas seul. Je suis avec Yam Siyambe. Bon, on a invité Nabiso à Lelo, Toto Kangaye, Briefi, Linda, oh Lelo, à salut succès. Mais Toro Yebateni, Niegoleka. Siko Torobet Amasolango. Mon amour Yam Siyambe, le Benini. Mbote, Bisika Bozwami, Boza Ebele, Mama Zozo, Mavakala, na Canada. Merci beaucoup. Sponsor officiel de cette émission, Mama Zozo, Mavakala. Aussi à Papa Noé Mavakala. Merci infiniment. Boze Bele Bota l'émission na Gemena, na Ituri, na Goma, na Mbandaka. Boze Bele Bota na Kisangani. Na territoire Moba, merci beaucoup na Tanganyika. En tout cas, sur votre autorisation, Tokei Totindi convocation. Invité à Zomouna pour la première fois. Deuxième fois, Totindi convocation à Zomouna pour la troisième fois. Yemo Ayo se présenté, mais Tokenda Yugolugati Nandaku. To juillet, tu es un inspecteur à la police. Police de Star. Mbote papa. Mbote OPJ, Mbote Mokonzi Nangai, je ne sais pas si vous appelez OPJ Lokolaye. Inspecteur. Inspecteur de la police. Inspecteur, mes respects, musée. Bon, na monaki convocation, très bien. Botikela Kingai. Na nazamuta ba problème ité, mais loko na yebi pe ke nazamuta ba problème ité. Et bangisa kinga te pona koya, mais sauf que nazalaki trop pris na makambo o ezalaki très important avant convocation et ya fallait d'abord on a signé ça engagement au nazalaki nango na contrat ya Laurent Sokoko le pétrolier to sala makambo moko boye yango moni nazaki retard
lokola bobimeli ngai na basoda na ndako nakoki kotia mutu makasi pete na basoda. Très bien. Même si naza na ba relation nakoki kobenga ba relation te na likambo onga na yebite. Très bien. Yango omoni tango ekanginga na lobi non permettre nga na kota na ndako na convocation na nga na mema yango. Na yebite to nakoki ko remettre bino convocation. Ça y est mon amboka. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Émission et bandi. Bozela ya émission tamulayi. To biso to bandaka li kolomba moko. Brifi akenda wapi? Et puis Brifi ako saka na bato. Ye moko ako bimisa film Tante Linda Brifi. Au moins de ko saka na bato. Finalement Torotala nani Tante Linda to Brifi. Loba mona mboka ba kolanda. Merci beaucoup OPJ, merci inspecteur Brifi Azali. Azali bipa union sokoki ko luka yo komona ye azala likambo na motote. Très bien. Asala kobe mosala na ye onzamba pesa ye. Sauf que azana moi le lengi ne ya musa ko travailler asala ka po a se retrouver. Aliaka na musala o ya salaka alors po a se retrouver a créaka soka sali biloko na ye na biloko oyo ye asali il faut peu kotisa mo loko il faut bendela ye ba voyage il fait pesa ye ba relation il faut permettre ça la publicité il faut permettre à survivre na œuvre na ye yango moninga ina tourna ka lokola batu nyonso tuté okoti ko tourner lelo eloko no eleki inapexi 1 mois 2 mois esili très bien mais na koti ko sala eloko na ngai ezwile msusu 1 année 2 ans 3 ans 4 ans petikali eloko oyo kotikala ka lokola œuvre donc voilà. Na yango nde na se retrouver kana yango pendant que nazo préparer na sala eloko mususu lokola batu bazo ba fanatique bazalaka toujours pressé bazalaka toujours na posa balia air nyonso mais sauf que nazo mona que ceux qui balia air nyonso bazana ba obèse bakozana obésité hein on va perdre santé okoma lokola excusez-moi mon conseil oliesa bango mingi te wana oyo ozoboya oliesa bango mingi okotukanga inga na koloba ozoboya oliesa bango exemple tukinga inga na lobité na siliki te comme mutu so olia mingi okoma be lokola yo mais peut-être ayo za santé normale l'air muso sala ka pe ba physique na yo mais ngai na boyi ko lesa bango na ba air oyo ezali air tardif. Donc voilà. Linda Zali. Boya koliesa bango na ba mibale. Totuna ki motuna. Na moni okena biso mulai makasi. Oyo da police papa. Il faut la bref na ba réponse na yo. Mutuna musu yango. Maintenant na répondre tena mutuna wako saka na bato ye moko Tante Linda ye moko. Okena biso mulai ndeko. Aba moi mukuse poto le gala mutuna. Kende rapidement. Merci inspecteur Kombonde na Ebite. Chic Mukadi. Brifi contre Tante Linda ezali film ya sika o nazo bimisa eza ko sakana na batute mais sauf que na expérience o tozana yango j'ai fait 20 ans chez Maman Baloso mona zati lelo oya simbela okisi olinga kolongwa te bokabona te na Maman Baloso yango lo bango awa mokonzi yango yoza ko loba likambo o ozali ko affirmer na ko gibe ko porter plainte te biso tokangi yo nano soko porter plainte esengeli yo défendre problème na ngai ezali ba ko loba bongo esengeli yo défendre ba problème ezali ya ngai nazo bimisa film ya Brifi contre Tante Linda ezali pona ko sepelisa ba fanatique o balingaka nga ba pe savoir na ngai en dehors ya ba gag en dehors ya biloko bato babengisaka nga ba mona pe tous to pe linzaka ya Tante Linda yango na bimisi film na ngai ya liboso na chaîne YouTube na ngai Lindo Kardashian TV Brifi contre Tante Linda ba détail pe succès silati le lope yoko na pété Tante Linda TV excellent yana mu pepe moko na ebisio ko simba te ba boré wa samisu 50,000 abonnés Tante Linda TV ti lelo ekena lokola succès yango ekenda wapi. Merci beaucoup eloko mona koyebisa yo mututu asalaka eloko pas se retrouver c'est ça tant on a sala ki chaîne na ngai ba perera miki ezala ki ba nego sala que nazo dépenser pour na récolter pendant que nazo dépenser chaîne eza monétisé té très bien alors tant on a ko mona chaîne eza monétisé té na za mutu na komi ko tala mais nyo surtout nazo sala bien sûr succès mais je me retrouve pas très bien sur le plan matériel ou l'argent sauf que Laurent Sokoko ba venanga ba Jojo Mandiki Mapata ba ya Claude Shepa ba tous pepele ya metolo mobala mama Emily Zemande bazo sunganga ba filo lumingo aigle jaune na Belgique na ba conseil ba mbote belé dona yango na saki stop ya kokotsa biloko internet ya na ndenge nango mais batu nyonso balingaka nga ba yebi savoir na ngai prévané lo sako ti lelo esali na succès na yango
Ozali pe ya yote za mukolo nango pe aloba eza ya yote obima nango. Mokolo nango na motuna. Mokolo nango nani? Faut la que preuve mon compte. On a la police. Comment on est sunani? On a la police. Mais répondre à la motuna to. La va lobby o eza ye yo zo e pa na ye. Mais comment on a motuna réponse oyo avant limité pour conseiller makambu. Donc mokonzi Mbalosombo pas simbelaka kisité. Mbalosombo azali président nanga tozali ti lelo. Soki na kaboni na ye yo ko soutenir ngai pourtant on a vanda na mona ka soutien na ote mokonzi. Mwana nyonso to yebi mwana nyonso so aza pas tata na ye. Soka koli ya komeli sengila longwa. Brifi yo ko longwa te depo kangama pembeni na tata na yo. Bosala pas que nini yango boko kabona te. Très bien motuna kitoko. Merci na motuna na yo inspecteur. Nzambe nde ayebi wa azali ko bongisa liboso. Nazali prêt mais naza pressé te. Prêt nanga ezali expérience o naza nango. O na yebi o na ube na musala oyo soki likambo moko se présenter liboso nanga mokonzi pa ko diko lamuka tanga lobi mouvement ezali yanga na bengani yo. Très bien. Na ko kemba te po naza na maele oyo ala kisanga na yebi koloba mbisi. Mais naza pressé te. Pour ceux qui naza pressé na ko yeba ko sa sortir te. Donc voilà. Mutuna yango. Koba mona ndeko. En tout cas ko kenanga gauche droite te. Bandeko ba otala bien makwata na Grèce TV moko ba tu belé ba toni ona ba ota émission. Police de ça. Koboya koliesa bato na yo miloko er nyoso pona kokima obèse. Oh mona te moi mobali na nada. Lelo azo mataliko koleka. Merci na motuna na yo ndenge o répondre ngai na moni pena ke mokonzo zali sous-informé ya kosaka te na regretter makasi. Et puis na mono za na téléphone na malonga te limbisanga eza mankima te. Et puis na limite na ndaku na o télévision malonga zali lemsu te va konki. Wana komi ko tuka mokonzi. Limbisanga mokonzi. Tokoma na YouTube. Na lobaki ne bandeli ya motuna na bino ndenge bo bengisi ngai na convocation na bino. Moto na moto azali na lolenge na ye ya kosala mosala. Soki ozali ko bimisa biloko mbango koleka inapexi mais ngana bimisaka pona se retrouver parce que baimboka ya kala o basalaka mosala oyo mingi toyoka bango lelo akufi pauvre en lelo côté non po bazaki maele te mais ngai naza na moi idéologie nanga nazolinga o nazosala eloko moko na bimisi mais ele sangai na se retrouver na yango. Très bien. Na oyo lobi etalika yo moko motolobi donc merci. Otala quand même ba vidéo ya leko tonde kono nada otala quand même. Bon na ndenge ya mabete nazali awa kosola moke pona kosala publicité ya batute parce que la police ezali compliqué. Akotuna yo motuna o tayi kombo ya moto comme infraction. Très bien. Awa nazali kosola makambo ya briefing la merveille na moi c'est bakulutu tope moninga na yo abandi makambo ba nada la duchesse liboso ozoye ba Merci na motuna na yo moto oyo abandi makambo wana nyonso tu ezali mama Mbalosombo loko ezali sous-informé mwana mobali oyo akoma mwasi ezali mama Mbalosombo oyo aboti briefing la merveille PD. Merci na motuna na yo ozala PD to PD te linda ezali mwana mwasi donc soko lingo sola lisolo ya ba PD luka ba PD bisika bazala kameli solo ya mwasi ba duchesse wana ba na mama Mbalosombo na briefing kokoba toyoki mari ba tout nyonso ba jouer rôle ki PD bazaka ba PD solo lelo tozi occasion ko yamona plateau to tuna tango bojora bandani na bino parce que mingi pe to yebi ba sala ba rôle PD ba koma ba PD toni to yeba est-ce que yo pe ozali na makambo wana to zalité soko wanga na tali yo mais tolingi ba na mboka ba kolanda biso sikoyo ba comprendre ba yeba qu'est-ce qui se passe na rôle na bino ki PD wana loba mona mboka ba kolanda. Merci mon avocat Jimmy Bella en Afrique du Sud azaki contre-temps fallait aya po ya ko samba na place ngana ya bango na Boston Giama na pesi bango mbote na pesi mbote mingi na bango bazali kotala nga Irene Dodomo na Myriam Dodomo be na Belgique. Très bien. Et loko moko na koyebisa yo oyambi Monsieur Herbivore. Oui, ni ngoloba nini sengeli to yeba nya. Monsieur Herbivore aliaka yango même na lipa, même na pilipili. Donc il ba basi mingi. Non, noko. Non, to kola kolongola yo makanisi bazali koloba ke. To yeba olingaka nde basi mingi. Yo kangai. Tango yo lobi ngai nazali PD. Ngana za ko bandela koyebisa yo Tantine Linda zali mwasi o nde briefing la merveille. Très bien. Moko la police ko bengisa Tantine Linda nde boko isola na Linda nde boko yeba mais muto boyamba zali Herbivore. Aliaka nier na lipa po boyeba kazana bo pikiliki soki tembe zali mokonzi limbisa ngai yaka na mwasi na yo bongo komona ko boka soyi.
Merci moi Namboka toko koba wana kotuka mokonzi ezali l'émission mais ezali nini conseil nyoko pesa ba oyo ba komisi musala wana musala na bango ba ko pesa ka sima lelo to moni monde ya théâtre baby to moni génération ya lelo yo ba komi ko pesa ka sima ba ko kendaka na ville ba petaka bango ba 5 coups par coup $500 mais c'est Franklin yo ko le banini $750 okomona bilenge mibali ba ko kende kuna 7500 7 coups yo ko pesa bango conseil nini. Merci likambo monite na koloba mingi te mais bibili ezali ko pekisa biso makambo wana nzamba sali yo mobali tikala mobali pamba te bokonzi ya likolo eleki biloko ya mokili. Très bien. Posomba biloko fozala na mbongo mais po mona okota lola fozala na Yesu. Est-ce que yo moto ozali kosala makambo ndenge wana ozali sûr moto azali kopesa mbongo pona bisionga mokili alelo kazozo pai na yote totika comportement wana ngai yeyo nazali o nazali soki bokoyi kotangela nga moto nini pa leki ngai na génération yango na vie na ba mituka na ba relation na ba voyage parce que ngai nakendaka ko représenter mboka na nga isika nyonso oyo nakendaka pona musala. Donc c'est ça. Mutuna moye. Déjà au joueur na ba film ba producteur, au joueur na film ya lekechwa bengayo, lekechwa saka ba production. Déjà tourner na film ni. Na noté. Déjà tourner na ba film ya président Caleb. Ou ebele. Déjà tourner na film à Major. Ebele yango nde kuté bimisa ngai. Yango mte bimisa yo. Mais il y a certains ba producteurs to benga ba mécènes lelo ba comme ba PD. Vous êtes informé? Na yebité la police bombaka te botangela ngai ba kombo. Pona moni bino bena boza bangala solo botangela ngai ba kombo to bopesa nga ba piste d'information. Voilà. Mwana mboka tika motuna il faut to tuna mwana mboka parce que ekolo ba mingi brivi alela kisa ko sakana te. Tamu yoko ko sala sa okay okenda ko sala ka ba kisi wana. Mais l'histoire ya ngiringiri nazali koyoka ngo mingi. Bandako ezali kuna yo fele ba locataire bazali to peni. Toko koba wana. To ba commissionnaire ba ko pesa ba to ngiringiri to yoka okenda ngiringiri. Ngai nakendaka bipai nyonso. Donc okenda pe ngiringiri. Nakenda ngiringiri nakenda Kasavu neti siko na uti tango baba bokangana na ndako na uti Kasavu. Na sayo. Na église babengi pima na kombo na Yesu miango nyeso ya Satan ya bapede ya mabe panzana molimo ya sima ya kifuendende panzana place ngai na uti ko bikula bango oko yoka le bini kambo ya sima eko sala tapage na mona yo moto fongoli ngai obeli bongo vrai ou faux yo kendaka ngiri na église la fraternité de Dieu vrai ou faux? Faux na yebi yango te na yoki yango epai na yo po yo moto lobi vrai ou faux yo kendaka pas abete vrai ou faux? En tout cas nazali na respect ba sali na nzambe bele babe bazali bato kosaka na bango te bazali basali na nzambe pesa ba comédie ba kisi ngai na yebi kisi ya solo oyo tombolaka moto ezali obe nzambe oyo asala likolo na se epi ngai nasambelaka na ebabima Santu yawe nzambe mozina nguya nyonso ozalaki ozali pe okozala seko na kombo na Yesu Masia na kobibisa yo molimo nyonso ya mabe pima na kombo na Yesu miambo nyonso ya Satana panzana place nga nasambelaka yango mwana mboka esengelo tuna ye motuna poto kokena suka balobi oyo ba awa Maman Olive alobi, maman Denise a bengaki bateau babali nde bakoza assurance santé. Awa briefé alingi ko balate. Depuis to yeba briefé le loyo ane ko kende. To yebite, est-ce que zali na mwasi? Est-ce que zali te to ko yebate finalement boluka nini bino ba comédien. Na pesa mbote na kanto œuvre d'art longa fête moninga na ngali pasa na ngote komboza na Paris. Abalite posoki abalaki moto aliboso alingaki ko betela information izali ngai abalite po ngai nalingaki na pesa information mais yoko pesa information te. OK Merci te kusuko ya yo te sengela répondre pour ya yo ngai nanu na balite okozela nini ozali na motuka okotambola na jeep oko futa ndako ya $500 oko panza soko koti na terrasse oko panza plus de $500 Tatinelinga losako abali na note mais azali obe occupé isongolo et puis vie privée na ngai zali vie internet ete bapesaka mwasi mombongo te akoteka nyonso na loba yango pongi ya bonzembe za kobe loboko na kaleson donc nazali monzemba te nazali moto o azali ne occupé mais soki na bali
okoyoka lolaka pe okoyeba ki ba famille basangana. Parlons de deux choses. Assurance santé maman Olive Ozwaki, maman Denise Ozwaki. Merci na likanisi ya malamu oyo maman Denise azwi pona kosunga ba artiste. Nenge maman Olive mesana kosunga ba artiste. Babenga ki ngai lokola bato nyonso. Nakende kotika carte d'identité na ngai et ba photo passeport na ngai pa ya président Ilombe mais sauf que na zuna no suite. Mais lelo Fatuka Imbazwaki oyebi. Na yebi te soki ba pesi bango Fatuka Imbazwaki. Ya solo? Est-ce que kokisi 20 ans na théâtre? Yo na banda théâtre liboso. Bon, problème ezali ko banda liboso na ko bima pe avant différence ezali. Po ngai na bandi kala et pas ya Jojo Mulex mulala tanga Chic Luenge Kabwani. Voilà. Mais na longwe mutabimi sengeza mama mbalo sombo. Pour na sali 20 ans na mama mbalo sombo. Soko calculer na o na saba Mulex combien de années? Fato sali 20 ans na théâtre. Pour 97 c'est le premier film na ngana RTNCD. 97. Briefly lelo tomoni mama Olive akosunga ba comédien tomoni molonga ni na ye papa Joseph Kabila bomi mboka oyo pendant 18 ans a BBC ba congolais toi ba ko sepela na été. Mais tomoni molonga ni na ye mama Olive le ya linga ba comédien. Ya linga ba comédien. Et puis tomoni ba comédien mususu ba kabwani ba mususu ba ko kende pa mama Olive ba mususu ba ko kende mama Denise. Sikoyo lunga supa mama Olive. Ça il s'est kenda supa mama Olive te. Batana yo za côté ni kota mama Olive mama. Merci beaucoup na motuna bino botuni ngai. Nazana esengo ya koloba ete bosolo lolenge bozali kotuna ngai nazali politicien te. Ozali mona mboka esengeli. Mona mboka esengeli so oba kobenga ngai. Ngai na kokende na ndenge ya mabete pona mona kama mama Olive azaka pe na motema malamu ya kosunga bato. Na bato ba kotala biso ba ko contredire ngai te. Na moni mama Denise pe aye pe na makanisi ya malamu. Soki makanisi na bango nyonso yali makanisi pona kotombola culture ya mboka na biso ekozala esengo. Mais na bango mibale nanu ngai nazwa occasion opportunité te ya kokutana na bango que mama Olive abenganga officiellement ye moko na kendaka te po na bengaka te po babengaka ngai te ba comédien ba bengaka ba soki ezali ndenge wana na kendaka ka une fois oya liboso babengaka ba comédien wana nde wana si lelo ebo ya mikolo babengi te po biso to okenda te pe babengi benon te na babengi ngai pete pena ye mama Olive okoyoka bengaka yo mama ya bana ebele boya kocha kombo na problème nanga ezali soki mama abengi muta ko kasete te ba comédien ba ozasi soki mama abengi moto wana pena akoboya mama kotuna ye nazaka na besoin moto wana po mama balobaka nanga za compliqué akoki kobenga wana kombo oyo babotela yo akoya ko esika yo vanda ko kama yebi ya ndenge nini mais soki mama za na posa mona tantine Linda abengisa ye ngai na welisaka te soki babengisi yo za sio mama Olive abengisi Sinclair abengisi Fego mwana moko Fego acteur a Herman abengisa tantine Linda te oza sio problème nanga ezali na welisaka te soki babengisi baninga betela bango maboko mengai babengisi ngai te moto ya bengisa ngai Laurent Sokoko le pétrolier na Angola omoni motuko na kotambola nango moto apesa ngai ya Laurent Sokoko etinda ya niei batindaka moto te isongolo Afrique du Sud ya mibale na uti kokende moto atindaki ngai Choisi Matata le grand maître vénérable na Orléans Afrique du Sud à liboso moto abengisaki ngai Didier Chombo Petit Jésus Chamama na uti tournoi ya Est Kisangani Ituri Bunia na mboka ya Mitera Champagne Mwenzi producteur nda atambusi ngai bamboka wana moto abengisi ngai te tokomi na suka émission ya lelo bandeko balandi tantine Linda Briefy mot de la fin pour l'émission ya lelo. Merci na bato nyonso balingaka Linda Kardasha bayeba ke tantine Linda azali kobimisela bango losako ya déconfinement. Tantine Linda losako zela mokonzi na ngai bolimbisi ko imposer ngai te za ya ngai na oyipe ko boya te na tuni ne Tantine Linda losako na kozongisa te po yo pesaki ngai convocation mais ngana na lobi Tantine Linda losako ezanga bongo te basi ba ko tula masangi ko tekama Tantine Linda losako si mezalaka na mbeli te bekataka niei Tantine Linda losako mwasi alipeka solo azala kobelengi na mobali ya kwiti ye isongolo Tantine Linda losako ya basoda mwasi ya soda azali moto te po civil amata ye soda akopesa obere akobongo na okotuka biso merci bato bazela losako ya confinement na ve na ngai sia tula na lokana na sala na ye après bakoza losako ya mise en jour na vie de loin
après na kokotisela bango nzembo na yembeli Laurent Sokoko le pétrolier après na bokeli bango premier épisode mbala moko ya Tantine Linda contre Brifi contre Tantine Linda. Bon s'abonner massivement à Lindo Kardasha TV. Numéro de téléphone plus 243 90 47 64 323. Merci na Belbiche Mubunga na Belgique, Nadia Nkuna Mukaji Mwimpeka Nanga na Pesimbote na ya Claude Shepa, Mireille di Kenfu na Paris na Papa Marquis Twengi, merci na Chamo Coffre Fort na kati ya Londres, bambote na yo, et puis na pesi mbote na Lex Lumina na kati ya Canada, bambote na ngai lisusu na pesi na yemoko venanga tous pepele ya metolo mobala mama Emilie Nzemba. Merci na bato balingaka ngai oya sepe na émission te na yebite na répondre na mitune ya bakonzi na yebite soki bo libéringa to na kota kasho okoyi ko kende na yo mwana mboka to libérer yo biso donc aussi c'est émission vous allez libre ya Laurent Sokoko pour tozoe photo sa ndeni eloko sepeli singai ba soda premier fois na mona ba soda ba bengiso ba sengi yo mbongo te ya bike ba soda te lelo yo biso donc ça exemplaire. Merci beaucoup vous allez libre. Et voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous êtes si nombreux à suivre cette émission Police des Stars. Merci beaucoup à notre sponsor officiel Mama Zozo depuis Canada. Moi si ya Papa Zozo Mavakala. Abi yoko boaka ye mingi. Ngana bino ko boaka. Balobi oya s'appelle une émission te asala nini azwa on s'appelle une émission te zwa grenade chana munoko kimambangu na Rwanda kanga Kagame na nzoto yona ebo pasuka. Voilà. Balobi mboka oyo esali ya biso nyonso. Tokutani mbongo mbala sima. Merci na molongo ni nanga Lidi Muntamba ainsi que mes enfants. Bye. Voilà, comment ça n'a été soko keibongo tokosa lisumu. Junior Tampo. Merci infiniment pour les sika mola malamu. Balobi ba kitso yo soki boko sepela ba kitso yo bozali bongo na tozali bongo na fikine. Deuxième porte ya wa boko mona ba kitso yo. Pesa précision. Tout aka ndaku toye to sala émission tokimi. Soko zeli biso okanga biso okomona biso te. Oza adresse na biso te. Tozala rapé awa te. Okoza biso pete so lo biso. Tokimika nde tosalini tokimaka voilà balabi mokonzi mboka vraiment fachi beto oko stepelisanga babi mikolo yo toko comprendre ote esengeli okangela biso papa Kabila po topema. Merci beaucoup tokutani mbala sima et monsieur Kosila wete Kabila saidi ate moi na ya bengi zo ya elo wasanga pa babi papa caméra sali crise na makala en tout cas eko sete yo ki sangote na soli na papa caméra asali crise lelo zaki lobby pardon zaki lobby papa Vital caméra asali crise en tout cas nzambe a soutenir ye apesa ye makasi tozali na bosenga ya papa caméra po azali mayele bato lokola bango esengeli baza pembeni ya mokonzi mboka ba soutenir papa Fachi mboka ekende liboso ngako na kosenga papa caméra abima na ye mokonzi mboka soko okanga neti ba vie na biso Shadari ba na bango Albert Yuma ba voilà merci tokutani mbala sima mbala sima émission esili awa.